Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo kaka ndenge tomesana koyebisa bino lelo tozali na basango tokopesa bino sango ya lelo ezali kaka sango oyo ndenge tozali koyebisa bino ete bakombata baza na matanga. Bakombata baza na matanga pe ezali kudir pona bango na biso kutu bato tozwaki matanga ya honorable Katumba Mwake susi na bango ileki meme na oya biso. Bandeko bakombata bisika bazali ba fièvre na minute oyo bandeko defwa te. Bandeko babolingo oyebi ete soki bapesi yo espoir ezali neti tango tozalaki na Congo na Kinshasa ndenge bato tango bazalaki koreve koya mikili tala sikoyo moto moko ayeboye ou bien pasteur moko azokoya kote ya yo azoloba ete nzambe asalakisi ngai okozala na kati ya libumundunda ou bien na kati ya bwingi ozali kopepa mpona kokende mikili banzela na yo eza ya kofungwama ndenge ezali wana ndeko banzela na yo ezali pepele yo pe espoir apoya komona kaka boye pu makambo nyonso paster wana ayebisaki yo komo baprofesie ezalaki ya lokuta ndeko nayebi te ndenge nini ekozala ndenge pe tozali na matanga monene oyo tozali bato ya mitema mabete lokola tozali pe bato ya mawa tozali koasiste bakombata na matanga monene oyo bazwi bandeko ezali pasi pe mawa na minito ndenge tozali koloba soi-disant Bishop Élysée Coin aza komona na te bandeko balobi bazoluka ye bazoyeba te esika nini azali tala kaka Élysée ndenge asakani na esprit ya bato bandeko. Tout d'abord okosi bato oyebisi bango ba prophétie ya lokuta tango bato bakomi na susi na matanga ozwi lisusu coin okimi bango bandeko. Soi-disant Élysée aniokoli penza ba congolais oyo aniokoli penza ba combattant encore ba prophétie yango ndenge bandeko bimisa ngo bandeko. Nani azalaki kotia tembe a part kaka biso tozoyebisa bakongole bolamuka na pongi azoko fente bino bolamuka bakongole balobi wapi oyo penza mosali na nzambe ndenge aza komikatela babilamba boye ndenge aza kotoka boye ndenge ake kolatela bilamba lokola ya Simon Kimbangu te oyo ezali kaka ya solo. Ngai na mama Rosalie totomboli mongongo bokeba ezali lokuta bakongole balobi wapi oyo azali kaka prophète na biso makambo aza koloba tala kaka balosambo na ye eke kosala abungisi Joseph Kabila abungi oyo azali penza mosali na nzambe ya solo oyo ndeko oyokaka ete bandeko moto aza kokwa na eloko moko oyo jamais akoki kotikala komona yango eza neti moto azoloba ete lobi na kokende na paradis
mais azoyeba tate esika nini paradis yango ezali ndenge moko na bacombattant Tchatumba ba espoir oh non bomoni nayebisaki bino Joseph Kabila okodirige Congo te okodirige Congo te umoni nabungisi yo Kabila abungi bandeko oyo yokaka mpenza ko bazwi yango mpenza ya misu paya bandeko yo ozoyeba teke ntango biso tobandaki koloba bokeba na Tchatumba aza kokosa bino bakongole balobi ye mpenza azali mosali na nzambe bandeko Tchatumba mpe amati mapeka Tchatumba mpe azwi amatisi mapeka bandeko akomi kokende kolata tina babulangeti akangi yango na sous forme ya lingwanda o nani o papa Simon Kimbangu azali korepresente papa Simon Kimbangu me bandeko bomoni ndenge bozali koyokisa kombo ya papa Simon Kimbangu soni mosali na nzambe papa Simon Kimbangu atikalaki kokosa bapeuple congolais te papa Simon Kimbangu abandaki koyebisa bapeuple congolais kaka baverité mais bomoni nzambe a humilie Tchatumba na mwa minute muke ndeko basakanaka na kombo ya nzambe te basakanaka na kombo ya nzambe te bandeko azali koyela bato o nzamba talisinga o profesi bandeko makambo nyonso tu kaka Tchatumba o nayebi mutu boye bapesaki ye 2 millions o boye makambo kaka ya lokuta omoni ndenge nzambe ya humilie ye na tamuke bandeko na tamuke ba humilie ye ndenge azali boye bandeko azomona na te Tchatumba Bishop Ntwika bandeko aza koya pe na balolendo nyonso na kotisi ye na mulangi Bishop Ntwika kokamwa bandeko omoni ndenge bakombata batikali yolela bakombata penza bisika bazaliko bamimoni bazoba bandeko moto aza kokosa bino makambo eza komona na boye bolobi ete ngai mama Rosaline azali zoba me naye komona ete lelo nzambe atalisi ngai ete nazali mayele po ete omoni sikoyo lelo mokili epesi biso raison na oyo nyonso tobandaki koloba wapi Tchatumba kokamwa bandeko kokamwa bandeko oyebi na koyebisa bino eloko moko bandeko boyebi bino bakongoleko boyokaka ta mwa soni lelo honneur na biso bakongole esili mpo na babozobo bozali kosala na banziko sikoyo nde bokozala mpenza nzambe atie bino mpo bozwa conscience boyeba ete bato bazali kokosa kombo na ye epai na bino bakombata boyebaka yango ete soki mpe batiki te bazali kokontinue mbala nzambe akofrape bango bandeko bomoni ndenge babimisi Tchatumba bomoni lisusu na Afrique du Sud oyo mosusu mokusa azalaka kuna oyo nani Élysée bandeko na ndenge bandeko loba na yebisi bino soki penza na moni Joseph Kabila bimi liboso ya télévision aza koloba na moni ye na pasoli Bible na longwe combattant akozonga bandeko esika bakombata bazali bandeko na minute na asi basi na bango bazako mase bango kaka bavitsa ba chinois no esala eswaka na nzoto po bazokoka te bazwi penza vrai kimpelekese oyo yokaka kosiki bota bandeko Joseph Kabila bimela bango ndenge Jésus abimelaka Saint Thomas zolo bakaka yekutu ya te na ndimi na ngata sa kufana ya pola bandeko mokolo Jésus abimelaka eko Saint Thomas matikita Jésus alobi simba bapota Saint Thomas komi kobanga lobi na ndimi eza ya solo ndenge bakombata bakutani na yango bandeko oya bakombata ezali penza mbata ya misu bandeko le raisi tango abimiko bango moko batali na santé na nzoto makasi na ndenge aza kotambola bakomi komituna azalaki ne maladi te bandeko le raisko
na lakisi penza ete oyo nyonso babandaki koloba ezalaki na yango lokuta bandeko bakombata na minute oyo mawa epuis bandeko babolingo ezali soni mingi mpe mawa mpo na nini bomoni ndenge bobomisi bato mosusu abobeti bato oh non bakola bo banini me tala ndenge bato ya UDPS makambo bakei kosala leki ya Etienne Tshisekedi bomoni ndenge ake kokota na kati ya parlement pepele depuis mokili ebanda mpona koyebisa bino ete ezala ta famille Tshisekedi wana baza nde na problème ya mbongo bandeko bokomona kala te Félix mpe akolanda oyo nyonso baza kosala mangungu balingaki batala kaka mouvement ya lelo bakokende kokota Tshisekedi aza na baniongo ebele Tshisekedi aza na baniongo elongo bato baza koyeba te akotaki baniongo ebele oyo azoyeba te ndenge nini akozongisa bandeko ndenge ezali wana ko oyo kaka ete kimpelekese penza bazwiko tala leki ya Etienne Tshisekedi akei kokota donc koloba ete bandimi bokonzi ya Joseph Kabila na représentant ya UDPS oyo akendeki kokota donc bondimi na bino kibokonzi ya Joseph Kabila ezali soni pe mawa alors boloba lisusu te bakombata toyebisaki bino bato bino boza kobomela nzoto bazali na bango bato baza koluka baintere lelo nde ete ya bino lelo na banzi ete bokoyeba siko ngai mama Rosalie makambo nayebisaka bino ata ndenge bolobaka naza zoba lelo bokoraisonne ata 1000 fois po bomitu na question est-ce que azalaka zoba to azali pe na mwa mayele nzambe apesa ye bakombata maladi bomoni ndenge Facebook etikali polele baza koyebana te soki bakia bandeko Chatumba amikangela na ndako alingi ata kutu kolizwa ba coup de fil te Chatumba Bishop Ntwika yaga lisusu kosala ba prophétie na yo yaga lisusu kokata bilamba ndengo bandaki kotoka papa Roger na zongiseli yo maloba kokamwa Vraiment mama Rosalie ezali mawa mingi pona komona bato misusu oyo bazali komibenga ba intellectuel ndenge nini baza komitika ndenge baza komanipule bango boye ezali mawa mingi bandeko tala kaka mwa mutu yango pe Chatumba Bishop Ntwika azwi pe mwa courage lelo tala azwi batu atondisi na sima na ye na bato yo mususu ba responsable ba père de famille ba telemine pe na sima baza ko tala ba biloko aza ko loba baza ko mona ngo pe danger bandeko naza si place bato wana bazali baza na colère ya ko sakana te balobi Bishop Ntwika sakani na esprit na biso bandeko baza pe ko seka ay ba vomeza soni bandeko babolingo tika bamonaka boye o bokomi na ba pays développé bolingi ko apprendre te bolingi ko développer ko kolisa esprit na bino te yango wana tika bomonaka yango tika bozalaka kaka boye oyo te bino moko bolingi komitika bandeko babolingo nazali koyebisa bino ezali mawa tala likambo mosusu bato ya UDPS toyebisaka bino ke batipe oyo baza na bango kaka ba escroc mpo na nini tala likambo mosusu oyo tokoki koyebisa bino bomonaki ndenge nini bato bamibomi awa bato babomi nzoto bandeko meme mwana o Cédric bolobi ke amitumbaki mpo nini maloba ya Tshisekedi apesi bato bele espoir na mitu Cédric akei amitumbi bomonaki yango esuki kaka wana te bandeko bato bakendeki kose faire ba membre na parti ya UDPS bomoni batour basaleli bino awa pona koloba ke oh non bango nde bazali bato oyo jamais bako trahir Etienne Tshisekedi mais lelo ndenge toza koloba boy bandeko bake kotonda kuna na kati ya palais du peuple pona koyebisa bino ke bandeko
bato baza koluka bambongo na bango baza koluka bambongo na bango ndeko moto akosa bino te kokamwa bomoni ndenge bato baza kosakana na bino ezala ta pa soi-disant bishop oyo Élysée le bishop Ntwika yebe ayaki na ba mouvement na ye ayebaki ke akosa abana kobenda bandimi na église na ye alepobo kende kopesa bambonza bomoni ndenge asalaki déjà programme akokende na akoya na Allemagne akokende na Norvège alongwe Norvège après akei na Canada États-Unis donc ayebaki akokende kosala tourner po benda bambongo akende kokosa batu na kombo ya Nzambe alobi nakoki kotika kaka boye te moto azali kosakana na kombo na ngale kamata taya Nzambe aye kokonfondre ye bandeko bomoni ndenge Nzambe akonfondre ye soni pe mawa oyo yokaka ete moto asakanaki na kombo ya Nzambe abeti ye mpenza dikosi abeti ye mpenza kibota na dikosi ndenge ezali boye bandeko bakombata ebele maladi place bazali maladi place bazali bandeko bazondima te ezolekela bango bakosami epai ya paster Ntwika mosali na Nzambe azwa komibenga mosali na Nzambe oh non ngai mosali na Nzambe Nzambe ayebisinga boye nalati lokola Simon Kimbangu soi-disant bishop Chatumba asakani n'esprit ya bato bandeko ndenge ezala na bapère de famille oyo babandeko ndimela ye bandeko batikali wana mpe bazokamwa batikali wana bazokamwa bandeko mikolo ya asali barecette mpenza d'église na epo azalaki kaka toza kobondela mpo na Congo boya bandeko azwi mpenza bamabonza église na ye esali recette ya mabonza bandeko bakombata bake kobwaka mbongo kuna na ndenge ya kosakana te bandeko na baprophétie na ye wana bomoni bandeko radio Zoumel mil soki toza koloba Nzambe akobanda kopambola biso toujours po nini biso tozali koloba vérité tango nyonso Nzambe akobanda tango nyonso kopambola biso Nzambe akotika biso te parce que oyo biso toza koloba oyo biso toza kotalisa na bakongolais ezali vérité bakongolais nakoyebisa bino boyi parce que bato mingi bakoloba tango mosusu atala bakomi kosala bo nakoyebisa yo boye ndeko oyebi ndenge ezali wana soki omoni oza na mbongo na yo mingi omoni ke ata otindi na Congo te moye otinda na Congo te oyo te so otindelaki bandeko na yo ozoluka eloko nini ya kosala nango ndeko mpo sepelisa ta biso baoyo toza kopesa bino bainformation mwa ya solo osali ata geste otindeli ata nga papa Roger otindeli ata mama Rosalie otindeli ata papa Boyitamba te okosepela ekozala esengo olia kokende kobwaka yango na bato bazwa kopesa bino bainformation ya lokuta oyebi ndenge basakani na esprit na bino tala ba Roger Lumbala baye kosala batoura batourne basali boye oyebi ndenge bosalisali bacotisation bambongo bazwi epesa bino mayele bandeko epesa bino mayele oyo nyonso tu bomoni en tout cas botirer leçon nayebisaki bino ke Tshisekedi azo kojouer na ye kaka baje oyo ndenge bandeki kojouer ntango ya Mobutu bino bozwa kondima te bandeko bino bokanisi se petite série ya Tshisekedi akoko okende kokota na parlement sans ke azala déjà na conversation na yaya na ye Tshisekedi bozomona nde bazosakana na bino bakombata bozomona ndenge bazosakana na bino ndeko botika kobwaka mbongo pamba na makambo ya buzoba botika bambongo na bino soki ata bolingi kotindela bafamille te bomoni eloko ya kosala eza nango te ndeko tindela ngata papa Roger na kosepela na koyoka ta mwa bien alobi ndeko moko akanisi otindeli ata mama Rosalie to kosepela olia kokende kobwaka yango na makambo ezanga tina boza kobwaka mbongo epai ya bato baza kokosa bino baza ta na bolingo na bino te baza koyebisa bino makambo ya lokuta olia koloba na bino ata baverité esika ya a bazokosa bino eza be omoni suka na yango salaire du péché c'est la mort bomoni bandeko sikoyo Chatumba bomoni aponyoki wana asalieli bino bambongo bandeko
na ba prière bandalo ba boya to bondela pona Congo bomoni nzambe basakana kana ite bomoni kutuko nzambe oya lakisi tango mususu eza muke po nzambe soke lobe penza ke ya ko lakisa ya munene bandeko elingaki zala somo mais pona yango moi message to zalaki na yango kaka ya moi mukuse na tango yo na banzi ete na kosenga na papa Botamba abetela biso loyembo oto salaki yango loyembo oyo ndeko na biso auditeur Bulamatari oyo asalaki na oyo ezali kolobela Tshisekedi pona kotalisa ndenge nini bazali kosakana na bakongole pe bazali komonisa bakongole pasi na kati na ba information ya lokuta ndeko na zongeli lisusu nazali kobeta sete atabo kofinga mendeko soko moni toza na mbongo na yo eloko kosala ezali te eza kosala mukosa oyebi eloko nini akosala nango te tindelanga ta papa Roger na kosepela mingi olia kozwango kokende kobwaka yango epai ya bato oyo baza na amour na bino te me bazokosa kosabino na banzi ete on tozalaki na yango wana na tango oyo na banzi ete tosuki awa na maloba oyo message oyo tobombelaki bino na mokolo ya lelo sikoyo ndenge ezali wana na pesi bongo papa Botamba akoka kotiela biso loyembo ya ndeko Bulamatari pe na banzi ete biso tosuki awa pona lelo bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na sima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zoumel 1000 merci. Zumelemi sombi couche sumbi singwanda ya zuba Zumelemi sombi couche sumbi singwanda ya zuba Azali ndoke endoke Azali boye ngwanda ya zuba Azali ndoke endoke Azali boye ngwanda ya zuba Zumelemi sombi couche sumbi sitata Tshisekedi Zumelemi sombi couche sumbi sitata ya zuba Azali ndoke endoke Azali boye ya Jean ya zuba Azali ndoke endoke Azali boye koko ya zuba Zumelemi sombi couche sumbi singwana ya zuba Zumelemi sombi couche sumbi singwana ya zuba Azali ndoke endoke Azali boye ngwanda ya zuba Azali ndoke endoke Azali boye ata ya zuba Zumelemi sombi couche sumbi sitata Tshisekedi Zumelemi sombi couche sumbi sitata ya zuba Azali boye endoke Azali ndoke ata ya zuba Azali ndoke endoke Azali boye koko ya zuba sombi couche sumbi sitata Tshisekedi Zumelemi sombi couche sumbi sitata ya zuba Azali ndoke endoke Azali boye ya Jean ya zuba Azali ndoke endoke Azali boye koko ya zuba bandeko babolingo na bandi duit kolanda
émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bomande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na banzi ete mbala ya nsima biso boto azumela nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmin.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini